yezoli kusala ndoki so babie na biso tekama ete faute les motivateurs babie na biso tekama ete faute ya trésor congolo babie tekama ete faute ya gouve le gaulois babie tekama ete faute ya Tracy to badoluka bandoki oluka ndoki wapi bandeko na nga bokoluka bandoki wapi ça veut dire bandoki biso moko nde toza bandoki biso moko gaulois toza bandoki tocheche imakelela wana les padres tie la biso date les padres tout apporter s'il vous plaît les padres tie la biso date to bando lela fara ça veut dire que toza na biso vertige to na ba ke na loba moni na ngout basera bade busuzu bakoma koloba non okoloba bongo te aloba naloba momo boye baseri yo batie bamisa date na bango bawangila monini bon nabosani mo nalobaki disili ke tozwi vertige babilo mo abongo bastyle mo abongo vertige biso bagaulois parce que batiaki date na bango oh non biso bagaulois tokozwa vertige te mobutu koloba bongo te lelo si bopreuve yango preuve à l'appui yango panique merci mobali merci mobali azanga ex voilà nalobai tozwaki panique biso bagaulois tozwaki panique naomi tianga mpe na kati même nazala nazwaki panique wana te me naomi tia nanga mo na kati siko lelo panique yango oyo tozwaki eke wapi panique oyo twanda oluka eke wapi oh biso mpe fo tobeta bongo nini Parc des Princes oui Parc des Princes ya combien de personnes akaka 20 ka pamba tokoka te wasko Parc des Princes eleki nanu eleki no Paris la Défense eleki encore Arena biso tozala na 20 ka awa mais tozoluka eloko eleki omona zolo bombo ozoluka oke mona zolo ebima musika baninga bango batiaki eloko ekoki na mongongo na bango bakebeta Stade de France bango na kuna babi esili apparemment na tête ya bino na bango kuna soi-disant babi esili premier jour na bango basali sold out na 1 mois siko biso sikoyo biso na 20 biso bagaulois bagladiator bagauloise 20 pamba tolembana nango tolembana ondire soki ndeni et totrouvons eza normal est-ce que eza normal oh non et puis bapesi biso date le 9 atozela bata le 12 déjà l'équipe lui dit nana yebi soki bosali déjà 12 vendus déjà euteli wapi dikala bokokisi te 12 ka vendu nango ayebisi bino moto ayebi oyo place na life oyo oyokaki bo oyokaki na émission bakosi nalingana nga lokuta te bakosi 12 ka monte totika oteka 12 ka kuna baza lokuta ni etekami 12 ka ni etekami 12 ka yango na ye nayebi te bokena botala yango na formani nasi baotala yango boye baotala yango na système bo nani atieli biso botala yango na forma moko gaulois kendo somba billet 12 ka moko te tekami kuna gaulois kendo somba billet eloko moko te boluka ba 12 ka wana 0 toza même pas na 10 cas gaulois kendo somba billet gaulois kolanda batu te gaulois kendo somba ba billet somba billet nde bolobaloba oyo boteki boye toteki eloko te c'est le moment tokóma na janvier awa bakancele concert
Après, bon, on dit, tu t'es 12K, tu t'es 12K, tu t'es 15K, tu t'es l'autre côté, même pas 10K, même pas 10K. Donc, comme même pas 10K. Mais comment on est à Bissot? Mais comment on est à Bissot? Mais comment on est à Bissot? Tu t'es même pas 10K, tu comme la 10K, tu comme la 10K. Oh, bah, oh, le balai, ça l'oukuta. Oh, là, ça, qui n'a life moke. Oh, moutuboka, le bio, tu t'es qui, 12K, tu t'es qui, 15K. L'oukuta. Là, c'est une vérité, l'oukuta. Si on continue comme ça, concert, on va l'annuler parce que c'est son service, bon. Alors, Bissot, on a besoin de concert, ça l'annuler, Gaulois qui ne sont pas bien, d'ailleurs. Gaulois, c'est pas là où sont pas bien. To luka, to comme attendre ne fils que 10K. 10K. To comme attendre à 10K. Si fin décembre. To comme il a 10K. Quand on voit la concerne, la chose à sécuriser. Voilà, concerne la chose comme il sécurisé. Si quoi, il y a des gens sécurisés, tes concerts, la biso encore arena. Si quoi, ils ont sécurisé, tes. Tolala to lamuki awa concert annulé. Siko to cha bisko ndokinani. Ndokinani kasi. To cha ndoki nani to kangana ndoki. Mais pas dans le baquet to ayep sa biso ke to sa mobondo. Mais to la sa mobondo ngot. To se pesa ni pas to la sa mobondo ngot. Mobondo to ya na munoko. To sa la mobondo biso wa gola to sa mobondo. Non. Et on comme mobondo comme une doit que les femmes. Et ça le roi biso ba gola to comme pesa ba wangila mundu qui peut pas tirer biso. Donc on peut ça ba wangila mundu qui peut pas tirer biso parce que tout sommes ba billetté. Auto lobe la vérité. Donc le belon a groupe à WhatsApp té, donc le belon a téléphone té. To lobe la mo awa na parlement. Soki kaka to continuer na lire yo. Ah beaucoup mo kima ba live. Bolinga ba live a kuswa na bo live a kufingana. Soki kaka to continuer kaka a lire oyo zo kindega ya ba billet oyo. Boy ba rendule wana eza na moté. Parce que le producteur a risqué à Tchambon, on a eu belé, à mon rentabilité, à Fantima, à Fanta billet et à ma baie. Alors, canceler. Après, comment, main noire. Main noire à zaté. Ce qui concerne où il y a Nilango et main noire à Liboso et ça biso à Golo à Gladiator. Parce que dans le monde, on est toi, le couteau, on est toi, le scro. Pour consacrer les pas rabattre. Tout ça qui est tout ce qui est date tout bon et le bon beaucoup de gens panique vous savez pas pour là il y a une panique les gens qui paniquent parce que comment ba billetterie font qui prévente des banaki les 5 les lots aux les 19 concert ils en avril tous en a 3 mois de préparation pour tous les cours bandeko nanga tous amis koloko concert au soke betamité na golwa oya komeka kaka koloba o fionton
ngana ete obanda na papa na ela foto simba parce que moment yango ya kosomba babillet bosomba te tosala eloko te babillet malongo etekami te koma biso tozalaka ebele toleka bango na ebele siloka wana ekozalaka ya maloba te siloka wana efo ezala accompagne na misala babillet eza ya babillet yango eza ya bacombien awa babillet eza ya ba 90 euros ba 99 euros ba 88 euros ba 300 euros ba 150 euros ba 55 euros ezali 69 euros ezali bandeko na kaka totika buso bakodi tosomba babillet totika makambo kosala badeba inutile oyo ya nini ata toke na bapromotion amoni le sel eloko ka oyo tokosala ya makasi na miniti oyo ezaka tosomba babillet atoke kovandela toto promo na live azoloba azobeta biloko ata tobeti babordile nde toza boye soki kaka na bileterie eloko ezo avance te zero tokokende na balive ya batonto promo bolingaka wana ya baera ya baneneya ya banani bokei me boyebaka ata bokevanda kuna 1 cas de personne me botiaka na mituna totiaka na mituna biso tokokende kovanda na balive ya bato wana ata 2000 4000 personnes me soki kaka bileterie oyo ezo avance nango te zero tosala na biso mosala punda mosala cheval wana pena tona place oloba ngo te tokoloba ngo awa na panel eza mosala cheval il faut tozala mpe bafani moko oyo mpe toyeba mpe koyila artiste ti moyebi na miniti oyo artiste etanga azomona bileterie ezokende boye yo kasi ye aza bien aozala mpe alaise te parce que biso nde tosengaki moto aba tolelaki ya date tozolela siko date yango batieli biso siko mpona kosomba babillet ekomi tokoma komataka bapanel togangaka tobimisaka baénergie ebele toi bavrai vrai ya feri toi bavrai vrai na ye on achète des billets tosomba babillet tosomba ata 10 billets plus de 10 billets chacun écoute biso ni tosomba tolakisa force na biso na événement oyo 20 000 places eza moke te seke banini bastade yango tokesenga soki ya nini wembile stade ya nini stade soki ya nini otonga tosengana eza yango lukute eza semblant eza kaka panique te esa ya biso soki parc des princes yango boyebi parc des princes eza combien de places oyo eza 20 000 places 20 000 places tolemandela yango un mois soki tokokende deja na un mois awa bientôt mois prochain tokomona un mois soka tokomi le 9 janvier un mois ya billetterie après so bandele concert ekoma o main noir te main noir liboso yango biso mo bakolwa bato mokogendaka kovanda na balive ya bato mokokovandaka esika koswana na bensile kofingana ezali na minitio nde esika ndako ya bolo na minitio ekomi obosani ndako na yo oyo bande kosenga batia concert obosani ndako no bande kosenga balamba biloko abi balambele bino biloko batie wana apre bongo mokima na tokima te toya nde tosomba babiye ata bokimi boyebaka échec ekolanda tous les gaulois gladiateurs oyo ata okimi oke wapi bino bokende kofana kaka balive baera ya baneneya ata era atuti biloko ata era alobi soki ndenge nini yango me boyebaka ke maloba nyonso wana soki tosombi babiye te boyebaka échec ekozala échec mpona biso parce qu'on a beaucoup parlé ici tout ça là c'est la mental qui est tellement fort on a beaucoup discuté même entre nous et là il y a une à parlement oh acha boye acha juboye acha les dés sur les dés on bonheur on a une panique la peste pour beaucoup de raisons il y a panique il y a vertige donc pour tout le monde qui crée ba différencier na biso ba tie date na bango ne pesa ki biso bilobela et pesa ki biso vertige parce que si réellement tu vas kosenga date yango pona pena ke to ya to kota mais to na niveau to za mambo te to za beta o te les pour le 19 décembre c'est déjà 10 jours non presque une semaine
c'est déjà une semaine. Une semaine, déjà, tu l'as dit. Donc, la deuxième semaine, tu l'as fait. Totika mwana. So tolakisa mwana toleka bon ebele. Il faut babiller oyo esila. Mais en plus, eloko golo tobosana. Babiller oyo soki esili na moto oyo eza ba place funa efungwami te. Ata babiller oyo batie na bafunak na banini boyebake eza ya bandambo batie. Eza bakaboli 20 millions nyonso mbala moko eza ya bandambo. Parce que etoyebi ke tozalaka na première phase, tozalaka na deuxième phase. So boyebake oyo tozali oyo eza première phase. Il faut première phase oyo esila po afongola baespace mosusu. Mais so tozalaka mamu na baavantere kokenda kovanda na balive ya bato kuna koyokaka koswana kodistraire kuna boyebake eza échec mpo na biso. Mpe naobandela soki alire oyo toke nango kaka na ba janvier kaka boye toyoka kaka boye o bazocancele concert o bazonile concert parce que so tolingi manduli oyo ebetama complet il faut déjà ti tokoma ba janvier toleka déjà badika parce que il faut tokabola ngo bongo toleki dika et mois ya février tokomi na 20K. Et si là, donc aussi ça vous m'a bien avant même à un mois à concert na biso. Au moins que na producteur yemoro a vous la satisfait, na yemoro artiste a vous la encourager producteur a concevoir là événement on a le que accord arena o yango des anzela na biso pour na to que nous robeta ba Paris la défense arena. On est go to tapoter live s'il vous plaît, live est calé parce que vous tapoter te. Yango nde mutu komema biso na banzela nyonso tu ya minene wana sale oyo tobeta accord arena soka to réussir ango na yebisi bino ke omona ke basala minene ya bien et foma non seulement en France mais à travers aussi ba pays mosusu toujours luka tobeta Parc des Princes papa peut-être Parc des Princes yango toujours zwango na bavanti na maloba kaka ko soki kutu oyo Paris atoki accord arena tokoka ngo nano ya kolemana ya siko producteur alandaka artiste par rapport ya bévénement na ye ndenge ezokende ata Masai oyo alandaki biso amoni parcours ya artiste était bien c'est pour cela que sala oyo le seul artiste na miti oyo akobeta ngo yaka affaire de lokola ezaka affaire il faut tolakisa bacapacité tolakisa mpe ke artiste na biso aza artiste ya monene ya moke te tolingaka te makambo nyonso tu to mosala ngo kaka na likokomano te tozongela esprit oyo tobandaki nango na Adidas Arena toteka plus de 9000 billets plus de 8000 billets toteka ngo na 3 jours à part. Mais pourquoi pas même motivation tout le monde va concert tout le monde événement tout la qui c'est que tout ça ba mon bondiste tout la qui c'est que tout les cas ba on est belé ko les cas ba on est belé et zaka na maloba boité ko les cas ba on est belé et on na ba œuvre na misala auto sala ya on vous faire montrer déjà que te bateau na ba ça ba mon bon na landi jo ya artiste nesi iyo na soki Alain Kousa soki dani mulai wana zoba na abandi deja buzobaki asale émission lobi ke bagolo banda billetterie na bawe formaki tisiko batekaka 200 soki 220 billets Alain Kousa to loba mo soki kuswana yani artiste net babandi deja ba campagne mabe babandi ba campagne mabe pourquoi ba omona ndenge billetterie zo forma yango ba Alain Kousa babandi deja osela biso ba propagande mabe quelque chose qui descend 90 billets depuis tout bandaki. Vous trouvez ça normal? Donc, on me paye ça, donc, biso mo ba gaulois, to komo fongola ba espace pour na bateau yo balinga pour critiquer biso. Bateau artiste net ba bandi ya bilobela déjà. Kendo liona e vous ala nile. Allez kusona net, auto tele mission ka lobia. Eza na net. So to organiser ke babia mbongo ko uta so babia mo siki ndingi yango e ko limwa kuna sili non mwa possibilité o e sili sa babie ezaka ke biso moko ba golwa to multiplier ba effort yongo na ba ke to sala ba effort
attend par chacun, attend 10-5 billets, tout son bango. Parce que 20 000 places, ils ont place à Oussaranate, ils ont place à Moukete. Non, là, ça dit, awa, il y a une place, t'as pas place à lien. Oh, il y a des bosso. Oh non, il y a une loi de bosso. Ba billet zali. Il y a un mot, ba billet zali. Ah, zali, Funak Zali. Na Funak Zali. Partout que tu vois ba billet zali. Oh, il y a un mot, ba billet zali. Partout que ba billet zali. Ce qu'on a habité, toujours raisonner nini. Gaulois, gladiateur, toujours raisonner nini. Kuna ya komoni batakulu tupe babandi ba polémique bazolu ka réconciliation na biso parce que bazana kosa batonza nini na bangwana sali na bango c'est biso bina batakulu ba rôle ma biso bon batakulu ba to beta mutu adida ça rien à offrir à beta deux fois bango ba kokisa même pas la moitié parce que c'est na un quart si vous avez déjà besoin de comment faire à réconcilier la ouera pour tout bien ba wengemen est-ce que wengemen ba l'église na belle tout tika makamwana golo gageto to la muka bande ko ngai to la muka to lo mona ba distraction ba live ya bato to ya to sangisa maele to boule to sangisa bala o ya 20 €, 30 €, 30 € monter ko bimisa to soubi ba billet. On a tous un abattu au bazar pour ça on a nandule haut. Non seulement nous les Gaulois, aussi on va billet, tout paye ça aussi, faire à ça pour nos Congolais, à ça pour nos communautés dans bisoté. Faire à ça pour nos Nigeria, faire à ça pour nos Ghanéens, faire à ça pour nos Français, faire à ça pour nos Italiens, faire à ça pour nos tout. Tout son va billet, des bateaux, on a peut trop payer ça pour on va billet. Toi, à l'université, on a ici l'image. Vous pensez que Maramont aussi, ça va carbo et car. Na ouvert la kimia, balbamo qui me va live. Ato kimi live. Tant que je suis il en a biso. Pour le banni, mais noir. Mais noir, c'est que mais noir à l'ébosseau. Et ça biso mogo. C'est que nous les Gaulois, toi, il m'a tout ça raté. So mama au finana, so que zaki ko bête na ba bordi. Na mona ki na moya ba live les gars ki na moya ba doroma ki ba 100 personnes, ba 120 personnes. Kapo zaki a au soir. Kapo zaki au soir. Donc on a vu sur moi c'est Irma de London. En tout cas Irma, félicitations. Mouta longwe London et Sika Zalaka. A foutu billet naïe kapoya na France. Aya pour la promotion, aya pour motiver ba Gaulois ba Gauloise. Voilà le modèle ya bateau, toko la na modèle ya bango. Mais comment si elle a pas préoccupation, elle a pas faire naïe, mais elle a laissé tout ce qui est derrière elle. Mais à quelqu'un a le comme moyen pour sa côte artiste. Mais nana bino to vandi kimia, ko swana ndeli to zito teli boso. Distraction mambo ya ba facilité za natina ya muto teli boso. Mais ko bimita kaka 100 € oyo, to somba bien ko bimita 77 € oyo. Tout ça va bien, comme il y a des problèmes. Mais pourquoi on a demandé à papa Hervé à tirer les soldats? Pourquoi tu sais à ta date? Pourquoi? Donc, au Sénat, on a date, on a un bon monté. On a prêté, mais au Sénat date. Date, il y a moins de temps. Tout là, c'est que tu as dit, vraiment, pour ça, il y a un doule. Tout là, qui a bien que tu as dit, il y a soifé, il y a un doule. Parce que si les noirs qui n'a poussé à nous, pour le matin, au monde, il va faire, on peut tout faire, chaque année, et j'adore bisoni. Oui, tu refais la biso, c'est bien, parce que ton demandé, non, surtout ma raison, il y a pas fait, il y a moins d'orlinaté. Parce que tout le monde qui est réseau, il va faire, tout le monde qui va faire, il y a les motos, papa, Hervé, c'est là, chaque année, l'année prochaine, tout à l'heure, on va faire les. Mais tout ça, tout ça qui n'a pas eu mon papa, il va très bien être maouizali. Producteur à mon année, bâtir les soldats. Encore à rien à autre, Luka qui ou est attaqué, yango et. Tout ça fait un souci artiste. Travail, au moins il y a minute, faire rigolo là, à Tikalika dans le jour, il y a soirée, la biso, il y a bétandou les nains. Mais première part, grand part, où il y a mon aîné, il y a un haut déjà artiste à ça, les libissons. Pas ya monene ya ngo faire la salle. Avec producteur à mon année, ba date, ba fille. Sou ba fongoli ba billetterie, biso na minute lo ko sala. Izaka ke
babillet oyo eza na kati ya salle oyo tosomba yango babillet oyo nyonso to éviter. Vous trouvez ça normal, ça lo ba diversaire na biso baleka babeta bango to baolo balobaki non biso beta mon kala meko ina retard. Il faut que nous to ina retard boy. To la kisa bango na ke bango basala bolo bien te. To la kisa ke bango babeta mo bien te. To la kisa ke bango bakota mo bien te. Accord arena na bandela eza nzela oyo ezomema biso na basala minene. Accord arena oyo soka ka to réussir yango complet ka masai oyo aotika fere te aomema eti liboso mais producteur amemaka mbuti liboso ntango aza kose retrouve na baproduction oyo aosala na artiste parce que yana producteur moko to akolinga atingama na artiste oyo amoni ke ememeli deja fona point. Donc please golo gladiator tozobimisa baénergie oyo pamba te parce que toa mpe na makambo ya kosala toza na makambo ebele ya kosala mais so toloba makambo parce que ekoma okende bien te. Je vous dis la vérité naa na place ya koloba makambo te parce que naza banimero na bino nyonso te. Place oyo eza bien mpona nga ya koloba makambo baregistre ou mpa naza te. Il faut ekomela kutu bino so baregistre ngo c'est bien batie na banete bien pour humiliation na tolongolango parce que eza normalité bato ba raison ni topesa raison ni topesa babiango eza ta ba $500 te babiango eza ta ba 400 te eza ta ba mbongo pe tokenda okepe restaurant na mokolo moko okufisa ta $200 pe samba le kufi na restaurant kindule yango omona mtu na somi biete mais abongisa bilamba awo yo ke somba bilamba biye na osombi te to somba nanu ba biye le reste makambo ya après o ba after party wana après to concentrer na ba billetterie na biso esila et on va on il ba mo se kabiso parce que ba otali ya ba on eke bien comme ya biso eke man fait eloko so na ina loba ba mécène na biso ba mécène oyo papa Hervé bozalaka wapi ba mécène na biso toza pe na posa na bino cagnon déjà na parlement toza na posa na bino ba projet ezebele ya ba étudiant na biso ba ya ba me ba masa na bango esenga mbongo ti boya ka to ozala ba tapage na bandule mais boya rapé avant ndule toyebi ke kingandi pe boye o atumaki 200 billets kingandi boye ataki autant. Mais toza liboso ya baadversaire moko oyo mpe baosala makambo ya makasi siko biso mpe sokoluka tosala bango mpe koleka bango bamécène na biso baprêtre na biso moma mpe yango oyo message oyo mpe komela bino botelema bolamuka bosoutenir mpe artiste yango abwaka bino mpe parfois ere mo mpe likonda mpe ezalaka te etikalaka ya barelation bolakisa mpe force na bino ke baprêtre na biso mpe bazali baprêtre ya bagolo koza ebele toyebi bino c'est le moment yango oyo mpe ya kolakisa force na bino capacité na bino mpona artiste na bino c'est le moment eza kaka teke boyaka kaka so kaka ke ndule kaka boye tapage so ndule kaka boye tapage mais non ere akosala tapage nde yango vrai mécène vrai fan ere ya folie na ye ezalaka ere oyo pour la chrétien moment ya ofrande ezalaka moment na bango côté de live s'il vous plaît Francis Masela journaliste aloba makambo eza réalité to tapoter vas-y Francis totika makambo wana eza bien te moment ya kosala tapage na biso namoni bosali tapage awa ata nani gladiator azoba pongi tomonaki bino awa rebo tala parebo na moi awa ezalaki ya koyinda kuna ya kosakana te parebo bato baye mobondo kuna parebo pourquoi polémique ezalaki kuna mais orke mpona okolamuka mama alongola pongi wana rebo kuna na moi botie biso makelele na moi biso tozali tolala te ale bino nde bolala ero otika biso 22h kuna 21h
tolamuka bandeko na ngai moment na biso ya folie yango oyo moment pena ke oke bamona pena ke oui oyo pena ke baza pena bato ya temba solo baya mpe babobundiste solo tokoprétendre ka te ke toleka bango na ebele pendant 20 000 yango ya ebele yango tokosilisa yango te normalement pena ndule oyo bomoika nde batyango boye totobola babie oyo etoboka pena boye pour toyena parce que modèle oyo tosilikaki awa modèle oyo tosepanikaki awa nga mona azalaki convaincu ka modèle oyo bato balobeli boye tozoki kaka papere fa tie date towumela te sold out babiso oyo kutu nde toza boye tomela so mai te mpo banimero na biso bakonti na biso matin midi soir eza kaka bamonkeri na bamonkeri bamonkeri na bamonkeri okoki pena motu azoseka yo okoki na motema esuki yo ote pena bamamiki yo commentaire mo boye mo otali yango moto pena beti bon gauloise gladiator moment yango oyo bandeko na ngai tobouge bapoche place tobeta na obandela yango na olobake eza place ya pamba te eza place oyo baadversaire na biso babeta baleka tomona mpe ndenge nini babeta soki kutu bazocomplaine bazoloba bazotiola biso leka kala bino boye nsima ndenge kutu bango baleka kala biso toye nsima boye ebongo kutu biso tokorige yango koleka ya par rapport ya bango omoye ya kokorige yango par rapport na bango eza kaka tokota koleka bango esili tosomba kaka babie koleka bango tosali ple koleka bango nde susi na biso yango wana babolo so eza te kaka bato mosusu bafandi kimia bato mosusu bazomonana te toyeba te nga na oloba ngo soki kaka ndule oyo kaka oyo banile oyo bareporte oyo esali boye tose complaine te wana tozala tovoile bafasi te soki bandila ngo na kofinga bagolo baza na Europe na kofinga bino botyango na mitu na bino banile kaka concert oyo bokoyoka tondima mpenza ke biso moko nde mpena toeshowe parce que soki banila ezala kutu te o main noir oyo basali boye parce que alikamwa main noir eza te parce que mpo main noir ezala te ifo nga na yo na ye kuna na oyo kuna tosomba babie tomotive surtout bandeko baya na Europe tomotive bango na biso mpe toya libanda tokosomba babie nga nalobaki na kosala effort ata 6 bie 5 bie nakoma nasombango ata na kozala non partant me nasombaka babie yango sentiment na ngai yango wanake bie na nga babie nasombaki mutu na nga moko boye congolais moko boye gaulois moko boye melomane moko boye bapesaki ye akotaki adécouvrir artiste na biso artiste on se préparait déjà tout le monde va répression de nous ça là déjà toujours se pena déjà artiste on la ça la part naïe alors ça la part des choses côté naïe mais ce qu'on voit puis part na biso ta ke ba fan ta omoni tisi ko yo ba billet o nyoso to comme non to ko nyata 10 000 non to le kata 10 kate non to ko mi pété non peut to le qui ne fait pas 6 kate est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que nous trouvons ça vraiment normal? Biso pena ba mobondiste, biso pena ba gaulois. Tu vois que partout à Okende, tu regardes mon bondo. Mais c'est le moment où on a mon bondo, vous pensez que tant que vous avez un moko, tant que l'artiste va signer un contrat pour un concert, vous avez une date limite, au bâti la bango, quelque banda lelo tiboye. Il faut déjà tout le monde a rentabilité à billet et là, la pourcentage autant. C'est ça qui rassure aussi le producteur. Parce que ceux qui délai on est coquille, bah monique rentabilité est atteinte. Producteur a olinga et la mutu moko to ko linga la risque na ye o la monique est comme ça flou. A olinga le businessman à bongo. Un vrai businessman tant que vous avez un loba, mbongo to tia pona boyeboy. Ndenge moko na ba production ezalaka. Donc ba na date na bango limite au batia que à partir il y a les 5 on a ti les 9 les 10 jours boy. To na pour ça nombre il y a ba billet pourcentage il y a ba billet OK et ça la autant. Il y a un des rasiraka concert ya montre.
mpe yango ekasaka producteur nde soki amonaki à la moitié déjà eleki ayebi yaki na miniti omwa sikomi kitoko sikoyo soki kaka la moitié wana oyo bayokanaki wana na baclose na bango ekomi mais producteur ase retrouve te bakokata ndule wana ekobetama te soki ndule wana ebetami te nga na yo na ye kuna nayebi te so toya lisusu na parlement oyo toloba ndule toloba koloba nini toya oloba nini mpo biso moko bongo tosomba babillet tosombi babillet te tosala eloko te tokoloba nini bandeko nanga botika oko parfois nga mone na ovanda boye na oloba ngo na osona omona ngo te ekomi kimotema mabe oyo mpena ekomi kimotema mabe parce que yana motu moko to akoya na raison kake toya na raison kake oyo te omoni towana bafete ya nini so tobaki okela bafete mokika papa toprépare bafete na biso ya fin de l'année papa en tout cas tobomba nano totiata concert billetterie forma na ota na janvier ata na février. Mais ça m'étonne, nga mo blanc mo lo meke oyo vraiment yaki mutema mabe, ils ont mauvaise foi. Je trouve makele na moi ni na mo tout ba réseaux sociaux. Ba makele le ya nini? Ya nini o to chaka? Ba makele na moi nini? Kaka kuna so boyoki kaka makama ko swana ya batu. O nani moko boye. Bo tukubanda utukulana muntu na titala ne baobenga batu na bapendi ya bawacha etana nini kino fungula live yo tiki bongo na ni batali yo boy ba futilité yango nde biso ba bolwa to tiango na première position futilité sur place mais première position na minute o tous les couleurs na minute ko e boga pena ke mutu to ayo ka pena mutema bien te to za ba équipe parce que il faut tout ça là effort pour en nduli mais na okamwango non comme parce que ba billet était comme bomoni nazongisaka eloko boye ka ndenge sa ndeka ka ninyo bakioki oyo eza boye ka nde eza boye bakioki oyo eza boye lobi susu kaka so toye tokutonka na boye kaka eza bien te donc nobebelaki donc na journée tosomba na biso te naloba papa oza ndoki contre campagne yo soba bien ndoki contre oui ata contre kasi bozela tango bakoanile concert na bino na mona kutu mutu aya na parlement taloba fionto mpo mutu akoya na parlement ameka tango olobelema mo ya fionto wana na ona finga mutu te na live je vous jure les jours wana na ofinga bato parce que toza boye topimisa baénergie na biso toza boye bongi nalala ata pongi na ngai nalali pongi te navandi awa kaka mpona lobelaka bino babiye bongo kaka okanangika na nga ale tomona bato baya bamata awa mais noir parce que déjà naotoloba na bino awa molai oyo ya nini oyo soki alain couche na bino oyo ya zobazoba oyo alobi tabi bagolwa depuis billetterie somamaki basombi kaka soki 290 billets ebandaka boyima mpe ya nini ya paris ya défense arena ntango zobazoba se marka bandaka wana ebandaka boye oyo mpe yango ebandika boye oyo bateki oyo basombi autant de billets ebandaka bongo yango mpe ebandi mpa baalain couche wana bato arti du net babandi eza bamauvais campagne kuna baosala bamauvais campagne yo kuna oswalela motakala motu kuna malamu rendez-vous kala mingi te après toyoka kaka o fionto nga moto akoyaka bafionto awa na kofinga bato mosusu awa parce que eza normal te toyokani bien concert ezali baprojet esalami toza na baétudiant na baétudiante na biso baporte garant kutu balobi ke ndeko na biso mwa mwasi boye cruz na oyo banani Irma na masala biso nani siga baki na même idée wana ke ya baétudiant baza talebele bandimi penaki bakoya bamasala bango baya mais à condition tosala kote bango mpona babillet sikoyo olienga na bino totia mayele toluka moyen nini ya kosupport artiste na biso fe rigola mpona ndule na ye rien tetele moins tokipango te tolekisa ngo kaka boye et après so ezalaki kaka
kuna ba esta kuna esta la reine ye kuna na zaro ye kuna na rebo kuna ba pelisi moto kuna tala toke tokomaki mobondo kuna soki sans combien kuna tokendaki mobondo mais lelo awa siko mobondo oya biso moko olie toluka tosala mobondo na biso mais rien mais ya ba esta kuna na ba o kuna ya rebo tala ninga ezalaki kuna tala mobondo vrai mobondo ezalaki kuna nga mona tali nga bi nzambe na ngai jusqu'à quand tolongo na distraction oyo jusqu'à quand bozalaki kuna esta pama namonaki yo kuna na panel tozalaki kuna na bino esta rebo na ntongo tozalaki kuna no nde koyoka ti tala mobondo tozalaki tozosala live epai ya ladies bato bazalaki te toyokani kaka ete tomata kaka boye topumbwa tozalaki